mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli soko kuta na bino na journal lelo eza bongo mama Nicole Moisanza o asela kabino émission tozo kende wapi émission tozo kende wapi eza bongo pour na changement ya mentalité eza ko permettre biso to avancer na mentalité moko ya malamu eza ko bakisela biso 1+4 na ba famille na biso 4 na ba relation na biso émission tozo kende wapi eza wana eza ko sunga biso to progresser eza ko permettre biso to avancer pe na niveau ya makambo o toza ko sala 4 na communauté na biso alors na pesi ba bote mingi na bandeko nyonso boza na ligne na pesi ba mbote mingi na kana Miss Mongo na kana Reneli Mukamba mama na biso Beneris Benito mama Viviane Tessa Henri na pesi ba mbote mingi place bozali alors na bandeko pe misusu oyo bolandaka ngai bozalaka vraiment visible te awa na pesi bino bambote mingi place bozali alors na kati ya émission oyo vraiment nazoko pesa ba merci mingi na bandeko nyonso surtout oyo bozalaka wana pona kolanda ngai mama Moisanza et puis na ba encouragement na bino merci beaucoup pe na ba soutien ya bandeko ebele oyo pe bozalaka wana toujours pona ko edenga la kati ya émission oyo merci beaucoup na bandeko pe bozozwa temps na bino ya kokotaka na ba direct pona kolandaka émission c'est gentil nzamba pambola bino alors kaka ndenge na komaki ke non na tozo ko parler vraiment sur libabe ya nyongo alors nzambe azolobela biso à tout moment que non peuple oyo ezaka ya kukufa eza peuple ezangaka connaissance parce que toza na mokili oyo na monde oyo bambote mama zozo place bosomo toza na monde oyo ke non vraiment soki toza na ba connaissance ezali ke ozalaki na ignorance ya eloko moko boye alors grâce pe ya koyoka yo bandaki komona eloko wana émission ezalaki malamu mais ntango oyoki yango moninga mosusu azotelemela peut-être olobi ke non te vraiment tikana essayer un peu kobongisa peut-être côté on azaki ko ignorer alors que non nzoka na vie ezalaka boete bambote papa rikine miela alors toza wana pona ko essayer un peu ko bakisa na ba connaissance parce que connaissance yango ezosala biso ke non to éviter ba biloko mususu oyo biso to mona kango ke non et monsieur zaka important alors ils appellent important et monsieur zaka petit naté na ba émission eza wana toujours pour na vraiment ko essayer peu bateau ba s'intégrer ba progresser pe na un plus na ndenge ngai na lobaka na za parfaite na zo sala ba effort na ba connaissance pe o na zo sala nango alors yango nazo sala effort wana to essayer un peu ko partager na bino en plus bambote mama na biso Amina Sidib kolon émission de la esika bambote papa Eric Mbemba et puis maman Hélène Mwembo papa na biso Star Kamite merci à la France bambote na yo place aux alliés. Alors nangi na démarrer sujet na ngai oyo na lobi lelo likambu ya libabe ya nyongo donc mutoki ya mutu ezali sacré pourquoi nazo ko essayer un peu ko kolobelaka ba sujet oyo nyonso tout parce que ezali ba sujet oyo mingi na kati ya ba église na biso lelo ezali dimanche ezana bato ebele ba se retrouver pe na ba église mais par contre bato ebele kaka malgré na ba église wana misu bazo se retrouver mais baza pe na ba ignorance malgré que ba pasteur pe na basala nzambe mususu na profiter kopesa bambote na évangéliste Victor Kayembe tozali basala nzambe bakoko kosala ba rôle nyonso te et puis ba misusu bakoko koloba makambo nyonso te tozala ba misusu o balobaka pe vérité te ba point o ezalaka pe ba point moko ya makasi ya kolobela ko vraiment ko insister pour bato ba changer ezama rare pona omona emsu na ba église to ba pasteur ba telemela ba biloko oyo bato baza oyo ezosenga ke non mutu nanu nzambe yo moni ete po mutu amona nzambe azate mutu akolobaki ate mama Moisanza nalalaki na mwana nzambe suki boye non mutu amona nzambe azate merci beaucoup mama Emani Reis bambote na yo alors toza wana sikoyo lokola tomona nzambe te mais nzambe wana pesa pe ba mibeko na ye asali nyonso na mokili oyo alakisi comment ndenge nini mutu mokili akoki kotambola pona abongisa avenir na ye ya lobi misusu pe sengaka te ke non
alangi kaka te parce que oza trop Saint-Esprit te. Donc monsieur se sengaka nde kobongisa comportement, bongisa etamboleli na yo na kati ya bato oyo oza kovivre na bango. Pourquoi nalobi nyongo ememaka libabe? Dimanche lelo eza na bato nyonso to nyonso te nazo mélanger te, presque ba sœur mingi ba frère mingi bakendaki ba église. Mais misusu wana ata bakenda bango ba église wana, misusu baza na bango pe na ba libabe na bango retardé, na sens ni naza nga na jijaka te na mélangeaka te, mais église esali quand même partie moko ya son sa hypocrisie que la plupart à bateau oyo balobaka bakoma nzambe baza la plupart à bateau wana conduite na bango eza mabe makasi. Même tous nazomona même na ba pasteur ebele azana nyongo ya mutu a defem su nyongo ya frère, mais azolika Alexango na ndenge ya kibonzambe to na ndenge ya ko parler langue ben na place que non mbongo wana frère wana emsusu mutoki na ye to sœur wana emsusu pe mutoki na ye abimaki akendaka emsusu koluka po Bible nzambe nde mutalobi que non okolia na Saint-Esprit te, mais okolia na mutoki na yo. Peut-être que maman na likambo place nazali. Mutoki ya mutu ndenge na komaka tout moment. Mutoki ya mutu eza sacré. Ba soki ngai vraiment na fungo l'église na lobarango. Ava sœur to frère aye la ngai que non. Ah maman vraiment vie na ngezo marcher bien te. Il faut qu'on lekaka nanu na niveau ya ko solola nanu. Peut-être vie na yo monsieur eza bloqué parce que yo profiter na mutoki ya mutu. Parce que nzamba sala nyonso na mokili. Et puis aloba ke mutu okolia na Bible te. Okolia na ko parler langue te, mais okolia na mutoki na yo. Siko komande nini mutoki ya batu misusu ndenge koma pe freinage na ba vie ya batu. Batu misusu lelo ayebi te ke non ake ko defa eloko ya mutu. Mais oyebi te mutu wana pa kende chini wana. Asali sacrifice nini? Prière nini ya salaki? Nzungu nini oye angunzamaki po na alobaka oyebite. Bandeko na ngai. Mingi emsu mutu soki akufi na ye. Mingi balobaka te akende kopema na pe. Bibembe miso epemaka na pete. Parce que oyo bato bazosala na mokilo ya se eza makambo ya minene makasi. Eza makambo moko ndenge eza wana. Ata ko soki mutu akufi ndenge nini. Il faut vraiment ko stopaka pe à se reposer na pe. Mutu aboye mona tiki ba nyongo emsu na maboko ya bato. Soka tiki na maboko ya bato te emsu na ba leta. Mais ce que mutu aboye oyo ke non nzambe alobaki ke non okolia na mutoki na yo okoki kolia na mutoki ya mutu te. Ce que mutu aboye tango ye alie na mutoki ya bato abize likola mitoki ya bato. Mais tango azongisi molimo na ye mutu aboye aza na pete. Parce que déjà ene ndenge eza wana bato ya tikaki na mokili wana bato ya profitaki na mituki na bango atako to soki basali sembla balobaki non mutu akufi na ye ndenge eza wana kolekisa. Mais même na miso ya nzambe mutu wana kokisi te o nzambe alobaki ke non il faut aller na mutoki na ye. Pourquoi nalobi ke nyongo ememaka libabe? Bambote mingi na bandeko na nga bandeko bokoti na line ndeko ma belle Sheila Rose et puis maman Mado na ma chérie Noëlo de Luzolo la décoratrice et puis na maman Anna Kanz. Ndeko na nga yo oyo lingaka ko profiter na mutoki ya mutu. Yo oyo lingaka kolia mbongo mutoki ya mutu. Yo misusu moninga zo sala likambo na ye nde nazo profiter komona lisusu la décoratrice Noëlo Luzolo ye mutu asalelaka biso ndenge kaka ozala besoin mariage ba décoration anniversaire baptême tout. Alors ndeko soki obengisi obi ke Noëlo nazala besoin ke non na o décorer lenga salle. Peut-être misusu oza coincé côté aussi sambo. Peut-être oza coincé côté ya kopesa kutu mbongo ndenge boyokanaki na moninga. Mais si quand moninga accepter ça le service wana et asali yango bien na mutema moko. Tango azosala ba décoration, tango azotanda ba biloko na salle, mutoki ezokita. Po nzambe mutalobi ke mutu akolia na mutoki na ye. Parce que musala eza pasi. Mais tango mutoki ezokita wana. Eza mutoki moko mama ndeko mwasi mobali soko remettre mbongo mutu wana te. Donc c'est comme si malédiction na yo
ekolanda donc motoki wana ezokitisa ou soit ekokitela yo bénédiction ou soit ekokitela yo malédiction parce que avec cause yo zino eloda bandi kosalela yo musala titi après siko ekomi souffeti pe bien bato bakumisi pe décoration pe bien ekomi pe sambonga mwana bato ekomi ba problème ekomi misusu balatisaka mpe bato yango mpe baninga batitre ye alingi mbongo ndenge eza wana ndenge eza boye mini yango surtout bato oyo keno misusu ntango basengi service oleli na bafason nyonso tu oleli omikitisi na bafason nyonso me ntango ekomi keno moninga asenga mbongo na ye okomi siko keno okomi ngando ekomi ote azosambwisa nga ekomi ote mbongo misu ezaka mpe na bapatience moninga ataleli obi atala kaka touti na bafeti comprendre moninga comprendre yo alekisi un mois ekomi mpe koleka mpe ekomi mpe kodeborde moninga banda kotuna yo yo lobi te te obendi yango mpe ekomi na koswana bamisu mpe baninga koswana te atikeli yo mbongo me motoki ebimaki mutoki wana ebimaki wana eza ntango ebimi ntango yo moto obimisi mutoki yo na retourno ozwa nini ozwaka libabe parce que okoki koregle te okoki koregle likambo ndenge boyokanaki na moninga okoki kosala yango te mais okoki oza na okoki kobimisa mutoki ya suyere ya moto wana obimisi yango gratuitement mais ndeko nanga oya nzambe ni na kati soki mutu wana déclarer ba parole à makasi parce que monoko oyo toza na pouvoir malgré ba bisu tozoke ok ye église ngana lo bango nazo lo bango très bien bato ata outi na église so na kaka bata ba pasteur ata ba sala nzambe ngo ngafo na prier mutu po bato bakindaka ba église ba sala ba problème surchargé parce que bato ba nyongo misusu kaka bango banda na ba pasteur azo defa frère nyongo penda na ndenge ya parler la langue pa azo senga mon frère Freddy puto pesa wana no mbongo azo ko parler la azo ko kosa pe donc na sens nzambe penda zo tinda nga mission vraiment ezo senga vraiment misusu ko déplacer na Europe ko kende kuna vraiment abandi penda ko lamba pas zui alangi pas te yoko soki ndenge nini yango wana balobaka wana après ti oso parla langue frère wana pas aki séduit habité au mosala nzambe vraiment nazwa ta mbongo moko euta ekoleka kaka wa pasteur zo mbongo yango misusu baza pe banda zoki mbongo frère po frère azaki séduit obimisaki alangi na yo ti lelo mbongo zongisaka te bandeko nanga soki oza na église ya pasteur bodefisaki mbongo vi pasteur azopesa na ye te donc yebisanga ndeko nanga oza na yo na place moko ya malamu te okozwa na yo bénédiction te église wana ekozala nango toujours na esprit ya kinyongo parce que na moto azokocommuniquer azokotransmettre kaka oyo aza nango motoki ya moto pasteur aza na ye na bénédiction te pasteur aza na ye na libabe parce que mbongo wana oyo azwi wana soki aza frère oyo misusu asalaki mpe makambo moko ya mayuya makambo moko mpe esepesaki nzambe te mpo azwa mbongo wana alors na libabe ya place oyo frère wana asalaki bamabuya na ye na motoki mpe effort mpe lisusu abimisaki motoki na ye mpo ayiba nyonso twana esangani na kati ya vie pasteur mpe bénédiction ozala te libabe moto ekozala parce que motoki ya motu eza sacré d'une manière et d'une autre yo ozolia mbongo ya motoki ya motu yo moni tantine moko akendaka na ye bachine tantine moko ata bachine tata bafrance baparis adefisaka na ye babiloko na ye ndeko boni okodefa biloko ya motu na facilité epuis mpona okoma kofuta bokomi koswana boni okodefa mbongo surtout bambongo oyo ya baintérêt okomona te ndeko defisanga naza problème moko mama na biso maladi na Afrique misusu ndeko na ngai akangami na Turquie kuna ifo aya misusu ndenge eza wana nani yaya nanga kuna aza boye azobela moyeta kokufa ndeko bapesi mbongo na facilité ata avec baintérêt sikoyo yo oyebi na opete source parce que déjà babiloko oyo ya ba mitoki ya bato misusu des fois toyebaka pe source te ya motoki wana ndenge nini ebimi mususu motoki wana mususu ebimeli atoki kaka misusu po akende misusu akota kaka na ndako ya nganga asali basacrifice misusu batokisi ye kaka po yo ozomona misusu affaire na ye wana me yo kodefa na facilité oyebi te motoki wana ebimaki koma namonaka kana na ngai menda ma belle Tania Jeffa
donc atekaka mpe brésilienne na ye nazoloba affaire ya likambo ya comment ndenge nini motuki ya moto eza sacré ntango yo ozoprofite na mbongo ya moto oyo yo tokeli te ndeko na nga na retour yo ozozela bénédiction to ozozela libabe parce que eza bambongo oyo nzambe alobaki moto akolia na motoki na ye alors bato misusu mpe oyo balingili na bango lisu balingaka na bango mpe nzambe te bamisusu bamisakrifia bavi na bango bamisusu bamisakrifia banzoto na bango bamisusu bamisakrifia basalaka basakrifisi moko misusu mpo bamona ye kaka ke non aza femme d'affaires aza homme d'affaires misusu mpe azosala na ye na ndenge ya simplicité azosala ni mosala na ye azotokani azobunda na ye ndeko boni yo kolia motoki ya motu na facilité epuis boni yo kokende misusu odefa ya mbongo botala bablocage botala ba esprit de mort ndenge fandi na bandako ya bato ndeko na nga munoko ya mutu ezali na pouvoir makasi tala mutu na mokili nzambe apesa ye autorité ata kutata soki azoparle na langue te ata aza na ye na besoin ya ko akende église te déjà na minoko na biso oyo tozalaka na pouvoir ya makasi ya autorité bambote ma belle zeli ya la fraise motema ya papa na biso Junior Nzongo noko ya mutu pourquoi nazokota na basije boye pourquoi parce que il faut tokomaka na niveau bato misu bakomaka na niveau nzambe aza nzambe ya kopesa ye merci papa boni bien obateli nga obateli bana na ngai eza tout le temps te yo oke kodefa na yo babiloko na yo okei na yo misusu ndenge eza wana kende kotumola libabe moko boyo parce que moto azosala affaire na ye nazo mélanger te ke nalobi te ke non tous les affaires nyonso to eza kaka na ndenge ya mabe non mais nazolinga na stopper bato oyo basepelaka na mitoki ya bato gratuitement ozomema libabe moko na vie na yo sans le savoir alors ce que libabe wana yango bato yango batondi mpe na baéglise na bapaster tellement bapaster bazolinga kokotaka na mateya ya baprofondeur te ke no ya kotalisa motu ke non oleki nzela nini okendaki koniata libabe kote nini okendaki kodefa mbongo ya nani okendaki mpe kodefa bafantaisie ya nani bambote mabe mama mabelle diamant gold na poto awa mutu nyonso to ayeki koluka t'imagine ke mutu aza na bana na ye azokende ba pays mususu misusu azoriske baliwa na baavion mutu mususu azokoriske misusu ke non balingaki mpe babize na ye surtout biso basi mais comment koki kozwa biloko ya moninga comment koki kozwa yango misusu ndenge bato monaka bandeko basi misusu batekaka babrésilienne odefi comment otie mpe nga na lobaka mpe otie mpe obimi mpe kitoko mais comment na retour okoko futa te en plus ko mutu wana soki alakeli yo po tokoka olakeli soki malédiction ekoti na ndako na yo oyo bandeko na biso ndenge mobali na nga aza moluba baluba donc ntango libabe ekoti yango omoni tribu oyo baluba ntango basalaka babilo na bango atibawu oyo misusu eza meme biblique parce que eza mpona koempêche bamabe mosusu bato basalaka bato parce que ozomona comment yo mpenzi oza na bana na ndako comment kokopermettre ke non toboyi te biso nyonso to toza na poto badifficulté ezali okoki kodefa mpe eloko ya motu mais il faut accepter niongo eloko oyo ekoki koprotege yo la reconnaissance ke non oza na eloko te mais ozoloba nzambe sunga ngai mpenza nadefaki mbongo oyo ya mama zeli ya la fraise na olie na abimisela nga baparole ya mabe po aza na ye te ke no mutu amisala mabe te oyo aza nango kaka koloba kaka yango mutu ekolanda parce que pouvoir d'autorité ya munoko ezali eza nango na bapaster te eza na biso nyonso tu nzambe alobi je vous ai donné le pouvoir d'autorité bambote mon Didier Daddy Forme sur Simbi Didier azobeta musique partout tala ndenge Didier Daddy Forme abetaka musique olobi Didier yaka kobetela nga musique monsieur c'est ça par sympathique mutu andimi te mbongo eleki te soki eleki foma na kokanisela yo soki yo mbongo na yo seleka mosu mutu abetelaki yo musique est ce que soki obetaki musique mpona inane ya mwana obota no lisusu te okosala no lisusu baoccasion misusu te bozomona ndenge nini bandeko na biso misusu baresonaka malamu te mosusu ayebi te ke non ntango yo oza na ngo te nzambe azomona ke oza na mbongo te ya kofuta niongo ya moto
Mais tant que yo moni ko zuyorité, en tout cas muto ya qui quand même sympa, après ça qui a confiance. Il faut quand même que non, maman Thérèse Moulassa n'a gagné confiance na ye. Parce que lobby lui soit comme ça là que a coupé ça yo. Même ils sont nenga zawana au lobby que ah te ma fou. Ndekolanga. Mais ma fou wana eloko posa ni ndeke no libabete parce que ma mutoki na ye muto bimaki wanati. Parce que tant que fois monsieur resimba abetela que musique wana a toki monsieur ndenge batite bango ba betela la musique na bango a telemi azuta na ye tout ça ezali o nzamba lobi que non muto akolia na mutoki na ye siko tant yo zo ko abiser na suyer ya moto ndeko nanga en retour yo lingi ozwa nini ndeko nanga même pas ba famille no ozo protéger bango te ozo protéger ba famille na yo te to komi na mokili yo peda muto akobwa kelo mbasu parce que bible lobi la malédiction avec cause okozwa yango nazo lobela bilo ba message parce que même ba pasteur baza na molimo ko defa biloko ya bato na ba mama pasteur na ba ndimi kutu blague te ba sujet on azo kota parce que ba kota ngote boni ya bato baza na ba malédiction retardée ba misusu baza na ba malédiction retardée malédiction oyo biloko misusu nazali ko solana ndeko mo na biloko misusu esengaka nango prière mingi te biloko misusu esengaka kaka keno omoni nene 10 commandement eza wana nzambe alobi kolinga mobala mutu te kolinga no mwasi ya bato te nzambe alobi otali no kaka 10 commandement oza no kaka mutu kaka ofandi no komika nzambe merci ndenge obateli ngai ndenge mpenza tokutani so na papa fortifort inzembo merci mais oyo lelo ozomona lelo bakretien kaka ya bato ya biso bato mwendo basambelaka ebele pasi baza balukuta nazomélange te boeskizenga bana na bapaster misusu ndenge ndeko moko abenga ngai abike no paster azobenga ngai adefa mbongo na ngai ti lelo au moins la Bible, même l'église à boy, même pasteur et à boy. Bible, on donne qui c'est qu'on a. Et là, on est hier pour transmettre. Mutoki a mutu nzamba lobaki yango même na Bible. Mutoki a mutu eza sacré. Ndeko bange loko misusu. Tala. Sala, okoko sala no ba négligence à bilo misusu. Mais mutoki a mutu. Ko blague na ngote. Parce que maloba na ye tango ko bimisa kaka tango loba kaka ke non ndeko moko abetela yenga lisola bi fimo wazoki ba brésilien na ye ba mesh na ye ba deba ba ndeko basi bateka a bengi mwana mwasi na excel bi loko yo check yango na mutu lokola yo lingi ko futa ngote ato longoli yango na opeli so liboma moi mwasi na kimi mbanga ake ko tia mbongo pourquoi parce que po yo ki liboma et puis sorry fi wana asala ki yango enga ke zo payer on que joyeux parce que maloba écoute et fait mon koana cause des ali papa Eric Mbemba même na bandeko nga dans solo bela a même na bandeko ata toza na kati ya kibondeko famille au connaissance o te ndeko neza wana ke non ndenge za lokola solo kana mama Amina soki muto akabelio soki akabelio te komi mutoki na ye soko respecter norme ya ba mutoki te ndeko sakana ne loko mususu eloko eza plus dangereux que le kamutoki ya mutu eza te et puis likambo wana etalaka nzambe te peut-être misusu ndenge ezona okimi ne pas pasteur ndenge eza boye mutu wana na defaki mbongo ya papa Eric Mbemba ndenge eza boye na defaki sikoyo alakeli nga mabe pasteur abiso efanda wana masere tokosala délivrance okozala libéré à cause yo okozala libéré kaka ntango yo okokende korégler problème wana et puis mutu wana ndenge eza wana akoloba aretire maloba na ye omoni na biso baafricain tout ekoma confondi africain koma na nyonso tu na ndenge ya baprière tala eza babiloko misusu esengaka prière te omoni tellement africain azwa bokoko ya baafricain akomisi yango kindoki non ebanda banda na Bible mutoki ya mutu eza sacré soki abwakeli yo eloko abwakeli yo malade pourquoi nzambe akoempêche yango te kasi parce que yo oza mutu obelaka nzambe tous les jours osambelaka nzambe okendaka baeglise okabelaka bapaster olobi te nakanga niongo ya mutu moko to mutu wana akenda asombaka biloko na ye adefisanga na telemelaka boya kofuta nga lokola nakoma nanga kosambela nzambe na nga ndenge aprotége mokosi nzambe aprotége yo te mutu wana tanga kolongola maloba na ye likolo ya vi na yo
vie na yo ekozwa kimia, vie na yo ndenge ekozwa nini vie na yo ekozala na ba problème te, à moins que un luka boni ba tension misusu boza kobela, ba cancer misusu boza kozwa, bozozonga pe en arrière te, misusu bato mwindu bakoma azaka soka aza na besoin eloko, soka aza na besoin mbongo, akolelela o lokola mwana moke. Misusu kuta kopesa promesse que non, moi oyo kusila te, nakoya na kozongisela. Et puis moi esili, moi lobi ane pe continuer, moi na pe lobi ane pe continuer, et puis muto bato akomi abanda kosenga mbongo na ye, et komi nde lisu likamba koswana. Ozangisi ye mayele, obosani que non, bato misusu ba gentil. Bato misusu ba gentil, ba obosala rango misusu, nazolo bango bie bisu suzala bato za bato. Tokozala na ba nyongo bato, mais le fait que tant ozo reconnaître mbongo ya mutu. Ozo lela pozo tsape bi que non ate na defa ki mbongo mama mami fomba. Ah nzambe na ngai vraiment sunga nga vraiment pesa ngata musala. Ata nazo sala na ngai mais ndenge za wana permettre nga na zo espace moko na futa nyongo ya mwana mwaso. Te vero ye fozo la ksani yango. Kaka ndenge defisa ki nga wana. Non, mbongo mutoki ya mutu eza sacré. Lelo ndeko koko baluka na sama na kolala na sendenge nini ozoko prier na yo. Mais soki na kata motema na yo, ozwa biloko ya bato, otelemela kofuta yango, ozwa biloko ya bato. Oboya même na esprit na yo ya kati, ozala ta na reconnaissance wana. Oloba ta que non, en tout cas, naza na ngote. Et puis soko zui et ça la kaka langage moko que non papa Eric Mbemba benge te mon vieux yaya naza na ngoti non il faut la volonté tala ya ona lobi ba ezala ko bandeko biso to kufisa mais sous mona ndenge za ba kendaka na bango na pete ata ko komino na Facebook que son âme repose en paix soki akufi wana akufi na liwa peut-être malade mais maladie wana ezali lié na munoko ya mutu comment ko bossa na pouvoir à maloba ko bandeko na ngai. Pourquoi? Parce que vous avez dans l'église, pour le pasteur va fungula que non, nzamba libéré. Non. Parce que na temps auto komi, eza les camofando tali di commandement. Eza mi be comme tu eza wana, mi be ko eza wana. Ce que totali la plupart abatu ba respecter na bango mi be côté. Yo biyote ma zozo la kisani yango. Yo mo yaki ko defa eloko mutu. Yaki na voix ici. Et comme on a reçu mon bon, car il y a un comme champion. Au bandit tomboka, au bandit ganga, et deux ans, Missou Bawaya ou le banga, maman Moïsanza, oui, mais Batou Souba Senga à peine au mabé. La boité. Mais Batou Missou peut se perdre patience. Na profiter encore pour ça bambo de maman nga patience motema papa la biso Alphonse Masakuba na kata Switzerland na monter. Na boy tenga ilo mo komela nga moi si moko boye ayaka na babiso kauka bi mama mo isanza na yo koteka na zui bambisi alors zaki il fallait kopesa ye na les 30 après na bisa binga eso mbongo leki ba les 20 quelque na obenga yo ka pona peso mbongo leka ki pe na benge en avance na c'est ma sœur tala kutu mbongo leki et puis jour on a zaki santé bien tabite mama isanza so tielinga lobi pe na era bien comme ça et ko sala nga pe bien na zala rendez-vous mo be na okeni mais so ko zuma casse na biboto la na nzambe mutaye baka lobi so na zuma casse na la ki santé za ki bien zo tumisanga mena la ki na ngana mbongo na pembeni wana mais na salika ke fort na ba 11h na biloko za ki na besoin na ngwa ko abondela ki ngala ke kotia l'état pe na ke kotiele mbongo na ya bona kuti ba message atindi bandi ko critiquer yo sa ke be mission bandi ko critiquer na bengi na même ma sœur pour na ni ngako na pesio mbongo 10 jours en avance et puis na za ki un peu gentil ya ko payer bisayo. Mais quand même il faut que ça les erreurs les likambo santé parce que tout là la lobby les a nzambe il faut pas que le ba que non oza la sir lobby moni za mabe moni que nzambe pe a confondre biso na langage batu mingi ba mesala koloba mais ozomona oui après donc après à part wana eki ko s'excuser maman sanda limbisanga quand même vraiment oza muta parole parce que lobby pour ça les. Oui, même bato miso peso ko pesi patience. Ma vero ye fazela non peso mbongo wana eleki vero yo pe ka 100 francs sur no defisa kinga yo po boni boyoko. Siko comment on ko perdre mutu a perdre patience. Comment on ko lobate? Comment on ko beta disole pa mutu te?
Ako beta pe lisolo. Misusu wa tezo sambwisanga par-ci par-là. Mais po ba sambwisote. Ngala mona ka na mile na biso mutu. Toza biso bazambango asimbisaki. Asimbi alakisi voiture. Alakisi nini boye. C'est important de ko. Mais pas tant bazo kendele biso na ba église. Na ba église on même na yoki lisolo ya pasteur. Pasteur azo nyonga moto. Ça fait des années. Mais pasteur. Comment yo zu nyonga moto? Mais ce que yo ote ya bat na église ndenge ozo transmettre batu kaka molimo oyo ya defa oza nango. Mais bande ko na ngai vraiment hein. Oyebi ba biloko mosusu o mokili o ndenge okomi okenda. Mutoki ya mutu wana oyo yo yebi na yo te ozo dondwa na mbongo mutu. Nazo passer bino message. Il faut faire très attention. Il faut que ça très attention. Parce que même ba ndeko basi misusu ebele mibali pe misusu balali na sama bele ba kota ba bisika misusu po basi na ba commerce yo oza envie otikala na mbongo ya bato wana linga peut-être misusu lien wana kata yango. Et ça très important. Il faut kata lien. Il faut kata. Parce que oyebite source ya libabe na yo ezo utawa. Source ali babe na ozo utana mutoki. Tala neti papa na biso, papa Roger na Paris na pesi babote mingi. Papa Roger o asali biso nini azana na nini na compagnie na ye pour na taxi o ezali privé. Siko yo ozo ko permettre obengi vie bon ezate kanisela nga baseli autour à liboso. Bon siko ya mibale. Ozo continuer na mutoki ya bato. Mutu abongo misusu ka bengio to rappeler yo et pas bata mangala ndenge za wana azo sambisanga misusu ndenge za wana azo aningi quand même que non misusu kutu akomi ko kangondoki abosa ke azana nyongo na yo mais malade komi ko komela ye na ndaku na ye na bana na ye akomi out akasite lokwana na mbongo ni funa futa nokita ko bomangai obosa ni kendo za wana Kindo kaliboso o nzamba pesa biso za pouvoir ya maloba. Pouvoir ya maloba. O mona mutu mususu o mona ke non mso atata na ngoyo ba kisi na maboko mais il faut alobelo ka poelanda. Pouvoir ya maloba, pouvoir d'autorité o nzamba pesa biso. O moni problème oyo bande ko belé bazo ko comprendre vraiment te bazo ko yeba ndenge nini ya kosala ba prière moko ni ya limite. Toza ana mokili oyo eloko eza très dangereux na vie. Eza nyongo. Nyongo ko kotio na cercle. Nyongo ko zangiso mobali. Nyongo ko kango mabota. Et puis yo mobali nyongo ko komiso impuissant. Parce que malédiction fandi sur suyer ya mutu. Mon ce qui est dangereux yango. Et on faut que ça ko rapidité parce que tozoyi baba source te ya bato ba mbongo ya bato. Soko yebi source ya mbongo wana te. Comment ningo lia mutoki ya mutu da facilité ndeko. Banga mukiliko. Message il faut ça le père. Après avoir ya osala yo père. Il faut réveiller conscience là yo. Ce que dans l'église, pasteur vinanga ou pasteur abino on va chasser les démons. Non, démons yo moko. Parce que ozali na condamnation ya mutoki ya mutu. C'est pas pour rien nzamba loba ki mutokolia na mutoki na e. Ndenge mama félicité ni ngoni akei ba uti musala wana akei ya defi biloko aso biloko na biloko yango ya koteka ngeli loko na banga na visa ka yangwana. Après Josué premier mois muto comprendre. Nous en poto ba circonstance yaka ba danger payer la kabiso et même maman rieta comprendre jusqu'à vite. Parce que muto azo baluka ba surtout ba bonga ba intérêt même pas bonga ba intérêt te ndenge maman la biso ma bena ndenge ateka ka bo mbatu azo balukila wana yo ya ko abiser yo bosani ke ozana bana ndeko pona ni batu bala mitema mabebo ina muki ate ndeko na yo kasi ndeko na papa ko salo mabete
soki tata mpo na niongo te ndeko no ya propre azobundisa vi na yo to azokanga yo mabota ebongo soki okoki osimba mbongo moto ya propre ndeko na yo po petite sœur na nga to grand frère na nga mbongo oyo eleki na compte ya famille kasi ya omoni mingi ya bavie ya bato misusu okosutuka kaka ozomona kaka mokolo boye me bayela bomoto eza te parce que balongola yo bandoki mosusu des fois bamagicien mosusu banganga mosusu des fois bafandaka na bango quelque part kaka yo mutu oyo okendaka eglise yo kaka mutu ozoluka kaka bango baya na bavina monde moko toza na besoin te bato bazogangaka na baeglise kaka bato yango lelo bake dimanche lelo na baeglise bato yango mpe kaka lelo baza bato oyo oyo kaka sœur en Christ me munoko makasi mpo afuta nionga bato frère en Christ me munoko makasi mpo afuta nionga bato pasteur aza na niongo ya mutu pasteur aza deja na libabe deja après bato tout baza na kati église bato mababe bato oyo baza na bamalédiction retardée mutoki ya mutu eza sacré mutoki ya mutu kuta kokokosa na yo te ndeko soki omoni na yo na vi na yo soki omoni mpenza na vi na yo oza na yo ndeko mwasi obi te mama esanza so naluki copain oyo mabe ezosimba te so naluki boye eza te mama ofandi na lokita lobi nautaki kofinga fi mobe nazalaki na niongo na ye nakateli manga eloko ngai nazoloba problème eza ke toza na baniongo ya bato mais tozali oza reconnaissant ya kofuta so mpe mokolo mbongo abenge ya momo esanza oyebi koza mpo misusu balobaka o te niongo ya moto kokobosana te bien sûr okope kobosana mais soki kolo mbongo arapele yo zala gentil ya koloba ke mama nana wawina mama nasa mama nanga nana ndenge eza wana papa ede ndombasi bon nazwi vraiment bon noti loko orapele nga lisusu boye problème eza te nakofuta yo ekomi te nabosani koloba papa na ngai l'homme de l'ombre Alain Adjane de Martini na kati ya Switzerland ndoko ndenge aza wana ye alingaka na ye bapropriété na ye miso azalaka na ye na babiloko nde mosu abibiselaka biso bapiese rare ekomi atie nyonso olakisani yango asengaka mbongo mabe la plupart ya bato ndeko omoni premier insine na kopesa bino bato oyo miso okenda kotushe motoki ya moto soki oza kosala baaffaire ozomona flou zongaka efuta motoki mbongo ya bato ata motu wana aza nganga te ata mutu wana aza ndoki te me yo oke kotombe nde na motoki ya moto eza mabe makasi parce bato wana oyo babisaka mitoki na bango barespecte 10 commandement ya nzambe nzambe ndenge aloba bakolia na mitoki na bango me koma nana atekaka babrésilienne koma nana wawina nde ya mama esandanga na babiloko na ngai bapoudre boya bamaquillage boye yo olobi te nana na ofuta yo ekomi basengo ekomi ngambo ekomi koswana ekomi nini jour oyo omona mibali batalaka te oza moto liboso okangi ye nduki olobi nana vraiment ondira alakelanga soki mpe alakeli ofuta kaka mpo misu masque de vs elongo wana eloki misusu babandaka bien mama ndeko Sandra Samuel bazalaka bien azolelela yo ndeko na nga bapromesse mais c'est un esprit ndeko esprit ya kozala malhonnête eza esprit moko très dangereux makasi diable azosakana nango na bato eza esprit oyo ememaka bato na liwa boyebaka te minoko bato ebele eza na autorité makasi en plus soko otombe lisusu na moto azotambola na kobanga nzambe yo oke kotombe na niongo na ye apart ozwa nanu kanda nzambe ozwi yo lisusu mosuyere ya moto wana ezolanda ovida yo ti bato ebele bayebaka kososola te bambote mama bobo akei yo ozokende kodefa niongo ya motu ozokende kodefa biloko ya kolia ya motu ozokende kodefa bilamba ya bato olati
oyebite biloko misusu ofutaka te oyo misusu okoma koyoka basolo ya mapeka okoma koyoka basolo moko basolo ya mpikudi okoma koyoka ato ogrouti mapesa samba yango nde nini okatikati yango nini ozoyoka kaka solo ndie ya 10 personnes mais ozoyeba te ke yo somme okendaki kodefa elamba mais ozoyeba te ke non likolo ya koboya kofuta elamba wana olati yo solo ya kimpuka eza faute ya moto wana nini okendaki kodefa biloko kolia bato na Château Rouge olingi mpe kofuta te hémorraïde elandi yo na nsima wana ya tala nsima hémorraïde ezokolanda yo ezokoakompagne yo ese eza faute ya moto wana okendaki kodefa na yo ofana na yo te okendaki na yo kodefa na yo mwana badefisa karolati yo wana badefisa batibe ya nini yo wana ekoma olingi kofuta nyonga bato te ekoma un moment donné yo wana mafuta elingaka lisusu te produit elingaka te simbango na nzoto te okanisa ta te ke no misu mpe mafuta mo nadefaka boye nafutaka mbongo bato te okanisa te parce oyebi te nano motu wana na ntango ozodefa eloko wana oyebi te tadame na ye bandeko boza na bana na ndako kuku mabele chimene mawete mikolo kaka mabele yo na yo baspe makasi machere ezali likambo ya oyo nazoloba tellement basere ya Christ bafrère bapaster na biso bato mangala naza komélange te mingi balinga baniongo mingi siko baza eza sujet moko ya niongo mutoki ya mutu eza sacré eza na kati ya 10 commandements c'est pas pour rien miso nzambe alobi mutu kolia na mutoki na yo eza okoko kozwa eloko ya mutu te eza na kati ya 10 commandements pourquoi nzambe abetaki sete wana parce que mutu aza na pouvoir ya maloba mais pourquoi bozobatela bavi na bino te nga kutu nde naza boye nalingi na ngai somaka makoloba na mutu soki akufi na loba ke son âme repose en paix te non parce que baliwa mosusu ezoya baliwa moko ezoya fraîche parce que nzambe azosenga yango te eza bato ya mokili mutu bazosenga osali parti na nani ndeko mutu oyo bato atekaka babiju na ye tantina bato akendaka bangwanzu na ye atekaka babiju oyo bakanda misusu ko bato mosusu bakoma kosimba babiloko kaka po babebisa bato ndeko mwasi yayaye omona emisu nde eza mobali no ya ndako azoba kende osukola be osukoli me azoliso kende osukola lisusu nzoka bapesa yo maladi ya solo euta na source ya motoki ya moto bambote ma chérie mama Marie Agnès mama na trésor motema papa Olivier place boza kuna na Paris na pesi yo bambote mama omoni biloko mosusu bandeko na nga to evitaka na vie ya mutoki ya mutu me obandi kofinga ye obandi kotelemela ye esika mutu wana ata lobi ana ye te yo nde mutu obloke tout ce qui ezalaki bénédiction mpona yo ou soki oza na moyen te se soucier quand même nzambe akotala première volonté wana akomona ke ozolinga ose débarrasser na nyongo ya bato wana nzambe akomona ke oza na besoin te ke non mikumba ya moto wana emema yo communauté Marie Agnès asenga nyongo mabe Marie Agnès abenge mama Exil mama Exil Céline mama Exil na nyo mama Exil olaksani yango yepeni yango yazo laksani kaka soka azoteka basaki ya lingini mama ozwaki miongo ya bato na facilité ekomi mpona kofuta yo komi mutu ya liboso ke non ndenge na kosala émission ya ngambo nini amemi yo ndeko wana akomi satan yo komi mwana nzambe ikola mutoki ya mutu yo yebi source mbongo na poto awa vraimen tozolamuka toyebani bilongi toyebani mitema te toyebani tozotala na boye yo yebi ndako nini mutu akotaki bandeko bofungola misu bozokenda ba église ebele bozokorumela na bino osambeli na yo pasteur alobi blocage wana vi na yo ndenge eza wana ndenge eza boye nzambe alakisi te ndeko na ngai soki ozolanda ngai oza moto ozalaka na niongo ya bato olingi kokomplike vi ya bato wana olingi kofuta yango te okendaka église bapesako baprophétie eza baprophétie archi faux
Bambote kana Sylvie RCK Bokanga losa kokana ezali ba prophétie moko ya lukuta parce que nzamba se bazaka bongo te nzamba zalaka te là où esika malédiction déjà koti nzamba zalaka na ete papa maman nanga ndeko nanga monsieur sika kwa kilo malade esprit de mort mais nzamba kokanga mo comment lingi nzamba empêcher liwe lote comment lingi nzamba empêcher ngo ndeko parce que mutoki ya mutu wana mutezoloba mutoki ya mutu ezoganga ndeko sakana eloko musume mutoki ya mutu te ndeko na ngai okopela liboma soki liboma échappé oto okokozala wana emisu mobali azoko bien te so yo pe mobali to yo mobali pe bo emisu omoni pe bapesa maladi moko ya mutu emisu bapesa espoir ki ndumba tout eza ba vie na biso toza na droit ya kotalaka peut-être emisu obi tika na se libérer pardon et puis soko yebi ke mutu wana tambola na kobanga nzambe te okoki kozwa nyonga mutu wana vraiment se libérer nango comme tous à la tenante bande comme sous bazon si pe ba milimo bakena ba dette morale ya bato alors bato on a pi na jugement na bango to yebi pété parce que bato batiki bango na mokilia ba regretera pe kena na mbongo na ngai na sala ba faire na nga ya ba container kena nango mususu leki na nga mama Betty Ben Queen abia manga na pesa mbongo memela nga ndeko na nga mela mama Janine Poi abia ndenge za boye ngane na za boye mama Moisanda na tindela nga mbongo memela nga mwana nga na Grèce amela donc batabongo pe au moins boye batongo super esi ba kena na bona sama belé mais bazana jugement bazana pété bakoukou les grands prêtres papa la biso Denise Mou Lambela place aux alliés bambote na yo mon vieux mbongo ya bato mutoki ya mutu ezali libabe na sens ni tangu okomi na manque à volonté ya kofuta mbongo na kati ya mutema na yo okomi kofinga nièce Marie Agnès boniko comme ya Olivier olakisa nini yango Olivier lobite nga mbongo na ngai na osala ba faire na ngai na pika ba voiture na ngai pona libota te boni Olivier olakisa nini yango opelisi ya yo munoko bongo soki to wa libabe bandiko mingi nde eloko nde bayebaka te ke non eloko oyo ezali très dangereux za mutoki ya mutu ndeko mutoki ya mutu ekoboma nga lobi mutoki ya mutu ekobimisa oyo emoraidi mutoki ya mutu ekokosala yo nyonso tu epuis mutu wana akokosala même pas simba kisi te kaka ndenge afani na ye kaka na kiti na ye na ndambo na ye kanesi afani na kaka koloba na ye ndeko okende mosala boye agence boye oyo toza na mosala te okende boye oyo te toza na mosala te okende parce que déjà ozotambola na vie na yo na ingratitude ya niongo oza ingrate olingi ko reconnaître te que non nazwaki ba fantaisie ya bato nazwaki ba mbonga ya mutu intérêt to mutu apesaki nga mbongo na memele mwana na ye na limela mbongo wana na place ke ozala ta na volonté ya konégocier oloba ta ke non na banda kozongisa ndambu misusu mpe volonté wana ezalaka lisusu te misusu eza kaka ke non mpona prière soki amoni vie ezosimba te olia aloba te ke non naboyaka kofuta niongo ya bato non paster alani kaka misusu koloba te bozo koprie ntongo midi pokwa kokanga bandoki place oyo ya kokanga bandoki te et pourtant ndoki monene ye moko bandeko na nga nakomi na suka ezalaki bongo mama Nicole Moisanza émission tozokende wapi eza wana ezojouer rôle makasi eza wana ezojouer rôle pena na place oyo bapaster bakoki kosala comme nzambe parce que paster moko peta koyoka koloba na nga mama ya biso toza bapasa na nzambe otouche biso non biso nyonso tupesi pase nga naza na église te ngambe naza mosala na nzambe blague te mama mine apesi dibi mpe bagrand basala nzambe donc biso toza wana oyo elobaka ta mama Shilo Jova à la bouche de l'Éternel biso toza basala nzambe mutu aleki moninga na makambo ya nzambe aza te mais oyo ezokopermettre nde bana na nzambe mingi baza na baignorance ke ayebi te ke non bozo imagine pourquoi nde toza tozaka na
na solo misusu osukoli te mais solo ya bopikiliki. Imagine toi siko ozana ozwi siko nyongo ya mutu ya nganga siko nganga wana na solo ya bopikiliki naki bopikiliki na ye nakoloka yo mais yebisanga soki le reste ta vie na yo kozala malamu. Et puis en plus soki ndanga penza nganga wana penza to mutu penza kota bandako vraiment awi ndenge nga misu bapesaka bango kisolo penza bi ozana besoin ya sise ya mbongo lata kaka solo yo ozomona ye bien sapé bien ozomona ye mwasi boye nzoka bapesa solo bopikiliki sikoyo yoki kodefa biloko na ye. Imagine to bopikiliki wana epane kokoma nini et comme double. Alors ba biloko nyonso tu o makambo tozoloba parce que pour la ndenge wana et permettre que non bande comme susu bazana bango na besoin ya kosala ka ba prière beleke pour muta mona nzambe azate bande comme susu bazana besoin ya ko respecter 10 commandements. Kolinga mwasi ya mutu te, kolinga mobali ya mutu te, ko kene pe ndenge zana ko zwa pe biloko ya batu te. Parce que soki bandeko na biso bazo se déranger boye bazo kobima ndenge na moni Kanesi Jojo azo sala biso ba démonstration tout le temps ba vidéo pour na maquillage ndenge za wana lelo pe na ko ba mama Moïse Sanza ya ko sala nga soin boye to sali contrat to yokani. Alors et ça il faut qu'on respecte. Au moins africain mélange à tout, c'est ça les problèmes africains. Africain so kana na na relation na zeli la fraise habité. Ah nga lo wana na relation na zeli la fraise lokola ndenge za na sala loko bateka ba boye. Nga ça na bande nga kozwa kaka biloko parce que aza mutu nanga. Non, il faut pas qu'on mélanger affaires et affaires. Même na kibondeko na kiyaya na leki yo yaya odefa kimbonga ndeko ya leki na yo obe otetelanga na compte et atako to soko benisa ke na poto zonisa na numbongo mingi ba mélanger ka nyonso mama bobo akei zonisa na numbongo nano zongisi nani zongi sina numbongo ke non ate bleki nanga oza mutoki na yo okendaki kosala to ya nanga oza mutoki na yo okendaki kosala. Il faut pas qu'on mélange ka. Mais baza ba biloko o nyonso tu oyo ekoloba nango na begliste. Lokola ekoloba nango na egliste, alors nga pe nzambe pardon bandeko nzambe atsenga wana nga lobaka nanga toujours vérité nanga na kotika nanga te nga naza parfaite te mais nga pe nazosala effort. Bon, net manzaka odati. Biso na Suisse a ezara 100 €. Mais na zaki na mbongo te, na zongi ka pas moi so na recevoir wana ya mundela na tellement à moi na za toujours honnête. Les bons comptes basala rani. Papa ele kimbemba. Suki sela na suka. Faut les bons amis non. Oyo ko futa ni wa mutu. Lobi tango zangi, mutu wana osalani. Aibike ate prudence singi azalaka honnête. Si yo soko futi nyongo batute yebisanga soki féliciter nyongo ni lobi ya kopesa yebisanga soki ndenge za wana papa Eric Kimbemba non c'est mon frère non c'est à mon frère hein. C'est à ton frère quoi parce que yeba bimage ke ndaki musala akeye kozwa ko kemba kuna to misusu a passer tamulai untoke mutu basakana na ngote quelque chose à makila mon frère ou ma sœur. Bozali bozala na ba limite nanu ya ba corps na bino ba mbongo bopesa naki. Ils n'ont rien à voir dans les cambas mon frère, toi c'est ma sœur. Non, il faut pas qu'on mélange tout. Et puis na vie bato bazala ba malhonnête baza bato o esi ba mitu eza comme ko beba na poto. Surtout moni bato baza vraiment sérieux, baza bato et vraiment baza très honnête. La plupart bato baza ba malhonnête. Baza bateau vraiment sur tali ba vie na bango ils ont changé te ils ont modifié te parce que déjà na quatre esprit na ye azana molimo kaka ya ko kosa batu ya ko escroquer batu ya ko abuser na ba bonne foi ya batu ba bonne volonté ya batu bata bongo bazana bango na vie moko ya mabe vie na bango eza malamu te bambote ma belle Marquise Bergo. Alors ezala ki bongo maman Nicole Moïse Sanza on sait la rabino émission tozo kende wapi émission tozo kende wapi eza pour un changement de mentalité vraiment eza pour permettre biso to avancer na mentalité moko ya malamu émission tozo kende wapi eza wana pona esunga biso to progresser. Maman Moïse Sanza naza parfaite mais nazo sala effort parce que pona ko baksa implice na kati ya communauté na biso muto ko lobate Moïse Sanza ko lobali kambanyo ngape naza pe na banyongo ya bato mais nazalaka toujours na bonne volonté et puis ceux qui nazangi nazalaka toujours na souci ya kopesa mbongo ya mutu tozala d'abord na première volonté ya kozala vraiment
très 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 ponctuel et puis kozala vraiment honnête ya kopesa eloko ya mutu même ata 18 ans même ata 1 centime ninga o libérer yango parce que eza mabe makasi eza malamu te et puis soko ozangi kokosa mutu wana te parce que nzambe azomona oyo ozoloba mama Maria Niese na bengi o parce ndenge eza boye nazwi te ezala pe bongo mama félicité nazwi te ezala pe bongo parce que basakana na nzambe te soko oza nango te loba vérité et puis soko ozwi nde kokima kende kopesa toyebi ke toza na poto ba difficulté za et puis ba obomela bambongo ya bato o bapesa bino po bomema bandeko na bango na poto bopesa bambongo wana s'il vous plaît so mpo na ngai komo esanza ba église nanu tokangi nanu ba église tobandi kosalela sikoyo verset ya 10 commandement bon omona biso na baafrike wana ba église ezalaka ya 2 ou 3 tozoyeba lisusu te monde à l'envers ba église bango nde kutu lisusu nde pire so tolobi kaka totia micro tofuye kaka omona ye wana kaka après ntango asisi omona kaka mabeti abengi olobi masere mbongo na ngai mpo olobi nake esomba babiloko wana mosusu nateka queen bem oyo mpo ozosenga niongo mabe azosenga niongo mabe ndenge nini ndeko olati biloko osimbisaki olie yo moko surtout par exemple défendre biloko ya kolia mais bokeba na bémoraïde ntango ozodefa biloko ya kolia ozoboya kofuta ndeko zala makasi na toilette soki baza motema mabe apesi yo hémorragie retardée sur 10 ans to 5 ans mitali okende kotiaka bato mbako to okokende kobakaka soki banini mais ezosengaka afutaka mbongo ya biloko ya kolia oliaki bapula ya bato oliaki bakwanga bato oliaki bapondo ya bato mpo misusu yaya ekatana na mokuse nzambe apambola biso tokutani vraiment mbala nsima mama Nicole aza wana toujours kaka nde na yo oloba toza biso nyonso bata masumu mais le fait que tozosala baeffort nzambe alingi te tokumela na masumu alingi tosalaka baprogrès to avancer et puis yango naza mpona kobakisa un plus mpona kokota trop spirituel te parce que trop spirituel wana bato ebele baokosa biso vraiment mbongoko efutama boye en tout cas bandeko bakendaka bafaire bakendaka kosomba babilo na bango mama adi sumbu akendaka teke non ayoko aye to aya koteka babiloko na alangi to aparle balangi po ateka biloko non bakendaka kosomba biloko alangi vraimen ezalaka mpe na mama nango nde nayebisaki mama na nga kana Amina tozalaka mpe na temps ya koluka nzambe ntango mosu esengaka kino nzoto oyo efwisala. Merci beaucoup. Zamba pambola bino, ba bonne soirée na bino place bozali. Alors tokutani mbala sima na sujet mususu. Ma gros bisous na bino, bye.